Sila, qui est la première de mes enfants, sur qui j'ai mis toute l'énergie pour sa formation. Elle a pris du temps parce que Ursine, contrairement à Moussousso, mata rapidement, il y a un forcé à bien soit non kata ce que tu dis doit être bien entendu, articulé bien. Ah, c'est un travail. Mais les gens, les lots bango 2, au fond, n'ont pas de problème. Tala na émission nyonso. Rappelle-moi une seule émission Oyo. Si la salle déclaration contre Péchanga, tu ne trouves pas. Tu ne trouves pas une émission au cours de laquelle Péchanga a sa déclaration. Si la salle est là. Na malobo boyoki pour retenir ni. Ce qui boyoki bien maloba ya papa le plus que si la bisal ou azali moi na oyo et si où je tout donné de moi pour un enfant où on a tout donné, je n'ai rien à dire. Il y a une analyse pour faire commentaire. On sent la division, on sent vraiment qu'il n'y a plus rien d'un père pour sa fille ou de la fille pour son père. Mais quand vous regardez cette émission, bien que Zalaki pète en makambo, Zalaki n'inge Zalaki. Et puis, na yeko tala lisu souvent mon qui est sur hôtel lisu boson bon mon esika pe olo bakeu. Ursine nasi la bisalo ba benga na ba solo la na bango. Est-ce vrai? Ito de bando finga nani. Ndenge nini pe pona nini. Donc yo otinda moto mo finga nga za la kana yo soka finga disco finga bo bimi bino balé boza ensemble bo na kati ya ba fête bo na kati ya ba sortie officielle na yo bo na kati ya ba ouverture ya ba boutique na yo et tout donc petite na yo quoi. Et puis quand elle vient parler na souka émission na ye a fait ça yo mbote parce que soutenir na ya l'autre on a analyse wana na tikika ba extrait on a kozongela ngo sima parce que o evandi singa na kiti lelo eza mingi yango te elo ke evandi singa penza mingi na plateau ya lelo ezali affaire ba bombo ba yebi ko jouer te likambo yo ekomi ko ampleur moko ya bien te. Je vous dis, j'ai reçu tellement de messages inbox pour un sujet oyo que ça me fait mal. Bana oyo baye ko sala musala. En même temps, bazo apprendre pour perfectionner. Pas si na bango ezaka parce que ba se retrouver na katia chaîne moko miroir, va se retrouver dans la chaîne moko dans la vitesse, va se retrouver dans la chaîne moko oyo. Ba tu batala en de mauvais œil. Yango bango va subir cette injustice là liée à Mams, liée à la chaîne dont ils ont choisi pour faire leur premier pas. Ce que les gens tolèrent dans d'autres chaînes, bah bêtises et tout ça là, ils ne veulent pas tolérer pour nos bonbons. Erreur moko ba misusu basalaka, erreur de débutant. O ba misusu basalaka na ba chaîne mususu, ezali d'accord, basala na bango ngo. Maintenant SB ekoko lekati. Fort. Mais s'il faudrait à chaque fois leur rappeler boyebi ko jouer te. Parce que moi je suis pas d'accord du fait de dire que banana ba yebi jouer te. Non. Nga boyango. Banana biso ba yebi ko jouer. Elle a ok ça nini et pas il y a Jérémy. Naël a ok ça la nini et pas il y a décor. Naomi a ok négo ça nini et pas il y a décor et ainsi de suite. C'est parce que balanda maka ba yebi musala na bango yango ba tchaka bango wana. Oko comme la tendance c'est que tala ba bonbon na ba préjugé na ba benga ngoni. Déjà na ba
n'a pas antécédent mon boy. Vous avez déjà joué bien, il y a des choses déjà dans l'image. Comment on va vous faire gober des histoires comme ça? Bon, donc on a formule, j'accepte alors. Mais si on a jouer, le trophée la bango ezawapi. Yami balé, bana na bino bayebi ko jouer wana. Obo bimisi ba jeune wana ba âge moko ba tranche d'âge moko na ba bombo na biso bozo tungisa mikolo ba zang sabino kimia wana. Qu'est-ce qu'ils ont fait de si spécial? Oyo mokili mobimbezu et reposté bango to eyebi ko lobela yango na moni pekati. Metangu awa wana jouera pa na bango zaka inaperçu. Mutamona kayete. Mutabeta li solo ya awate. Net inga qu'on a même pas de film, c'était quel film, en quelle année, où, comment et quand. Maintenant, on dit que meki moi ko pesa awa, ko posté, ko félicité. Vous avez vu leur campagne encore recommencé. On commençait sur awa. Disons que à qui ton côté, à bien té. D'ailleurs, tout le monde a flouté, a flou le la biso n'enge bolo baketo zalaka. Oh, excusez-moi. Et belé ba moni que appartenance me soit bénéficier na moto. Et comme mi kakata, mais comme kilo, comme passe. Alors pour ceux, Bodjo Maël et tout Sabino était en muta comme neutre. Parce que manière de faire nabino mutezo tinda pe bate belé ba kuma, pas c'est la peine aux ala neutre. Pourquoi on aura tout tenga na rate à cage? Pendant qu'on tenga na cage, peut s'en bilo ko liate. Nandeni nous se retrouver. Oh Nani, c'est bizarre. Très chers abonnés à MK Yokani Télévision, Nzamba, mon papa Molabino, merci énorme de votre fidélité sur cette chaîne. Que Dieu vous bénisse de partout. Il y a Bayanga, il y a partout dans le monde. Nzamba Salabino Boulamu, ebele. Lisusu bao ba pona ba tikala ba fanda bazala na kati ya chaîne oyo bandima na bango biso na bino to poma famille na barango mingi biso na bino ezakali baku malamu nzambo ya sala ke tokuta na yebi pourquoi ayebi côté ni azo mema biso pe loko nini ya malamu esala ke tokuta na bino. Que Dieu vous bénisse de partout na pesi pe mbote na bayeni so bolinga nga ete bayeni so oyo bosangani pour on sala nga ba campagne nzamba mona papa mbola bino lisusu vraiment est-ce que ça marche pour ce que simbité est-ce que Dieu va retourner là ça serait grave. Mais sinon, biso maboko na biso to tombolika likolo bitumba to kokate ko swana eza domaine na bisote makamuso etala ka bisote to kende kaka lobi ezala ka mingi ya nzambe ndenge na loba lobi eza ya nzambe mabende ba loba mabepo na yo bakuta mais so bakuti yo na malobi na yo mabe mais bakuti yo te c'est que quelque part ta conscience est tranquille vanda na yo okomaka ngebu. Aujourd'hui, je viens dire bonjour à tous ceux qui me suivent partout, précisément à tous le mien ou les miennes qui me suivent. Na pesimbote na maman Alice, l'ande de moi-même, na pesimbote mingi, na floflo awa de moi, na pesimbote na chacha la mama, Y Abakouk, na pesimbote na Efrazi, na pesimbote na Sida Bissalo mon combat, na pesimbote na SB Forever, na pesimbote bongo na Ulsimba, na pesimbote bongo na bayenyo sur côté TikTok ko bolinga ngai mingi na pesibino pembote, maman Gisèle Lembe yayo yango na Marc Bikindu na pesio mbote ebele lisusu Enoch na pesio mbote mulanga wani yayo yango wana. Qui d'autre on a pessimboté te bosa tellement ébélé de fois peu marqué to bosan que Dieu vous bénisse de partout. Naye il y a un fait qui me dérange mais avant la bandana nous na li solo na ngai wana ota yelanga na témoignage oyo ya papa a ça témoignage ya mwana naye et bino sikoyo na ndako botelanga commentaire so bomoni yango ndeni tango wana mabena ne ezala qui ancré ti place sur comité binobo yoka botala et puis tozonga sima Lionel si tu es d'accord avec moi asima caméra pesa biso élément et puis tozonga sima nango to betali solo et vandi singa pena na kiti ya solo solo si là qui est la première de mes enfants au mona bolenge sur qui j'ai mis toute l'énergie pour ça elle a pris du temps parce que Ursile contrairement à Moussousso ba mata rapidement il n'a pas forcé à comment koloba bien ay koloba mbangu soit non kata quoi mutoti masango moto na monoko
Ce que tu dis doit être bien entendu, articulé bien. Ah, ti, Tokumina Ursule Péchanga Lelo. C'est un travail. Mais les gens, les lots sont tous bango deux. Au fond, ils n'ont pas de problème. Tala na bémission nyonso. Rappelle-moi une seule émission Oyo. Si la salle déclaration contre Péchanga, tu ne trouves pas. Tu ne trouves pas une émission au cours de laquelle Péchanga a sa déclaration. Si la salle c'est là, Nanya Bengi, si la Bengi. Autuna Péchanga beaucoup niveau ni. Abina toi na papa, toza déjà, to leki déjà qui nkole, to gnensele, toi le sima ya corbillard. Ya bien ngana ki na ngalima na mvu ya wana pe na kanisa to kuta na ni na la tolanda mais ko boké déjà bokende. Et la fille qui était là, elle dit ah ya botika boyeko. Abinini. Ah bosolo na muteke bonde abenga babenga mingi muteke ndani si là. Abi bon sani. Abi ah nde bosolo botia pe na TV. Bat ba mona ki bobengani botunani ba position bolakani pe. Merci beaucoup Lionel pour l'élément qui t'a proposé biso mais kasi na lobi boy. Boyo kita Louis dit ndenge na lobara. Oh Père, tendre Père céleste, merci pour tes bienfaits. Naya wana lobi Nathalie vidéo avec beaucoup plus de sagesse. Naoki maina miso pour esa vidéo peut-être il y a 2022. Normalement esa vidéo à 2022. 2023 au début. 2023. Pendant que Yinda qui pena makasi penani na 2023. 2024 Erika aussi il s'appelle clôturer. Est-ce que Zaki on a mabé makasi te pour na début à 2023. Na malobo boyoki vous retenir ni. Ce qui boyoki bien maloba ya papa le plus que si la bisal ou azali moi na oyo et si où je tout donné de moi pour un enfant où on a tout donné, je n'ai rien à dire. Mais mon beau ça l'analyse au pesangai commentaire nasi alors que ça moi na oyo yaye ya liboso balbaka le fruit de ma jeunesse ya vigueur naie fruit ya force naie ya liboso ou à dégager force, où il fallait là qui ça, manami soit battu. Qu'est-ce qui a fait que ce froid-là s'installe aujourd'hui? Qu'est-ce qui s'est passé pour que froideur est à la tine à niveau haut? Et comme à niveau tozomona, on sent la division, on sent vraiment qu'il n'y a plus rien d'un père pour sa fille ou de la fille pour son père. Ni ninde zo salabon. Mais quand vous regardez cette émission, bien que Zalaki pétant makambo Zalaki n'enge Zalaki. Vous m'en avez. Et puis nae ko tala lisusu moi mon qui est sur botal lisusu bozon ba mon esika pe olo bake. Ursule nasi la bisalo ba benga na ba solo la na bango. Est-ce vrai? Na niveau to comédie ce que Zalaka ka bongo to Zalaki biloko ndo sa na 2020 to na 2021. Nini pe sali ke po Zalali lisusu te. Et je me suis posé la question, ce qu'est Zalaka bongo? Pour l'année bâti Karabiso na kati embouille. Pour l'année bâti Karabiso tout comprendre tes camarades de Koufa. Tes camarades de Pendé Koufa depuis que pour ceux qui n'a heure ouane Zalaki bongo et qui va savoir koyokana pendant que internet zaï ko brûler bongo. Bito de bando finga nani ndenge nini pepo na nini donc yo otinda ka moto mo finga nga zala na yo soka finga siko finga bo bimi bino balé boza ensemble bo na kati ya ba fête bo na kati ya ba sortie officielle na yo bo na kati ya ba ouverture ya ba boutique na yo et tout et donc petite na yo quoi. Et puis quand elle vient parler na souka émission na ye a fait ça yo mbote parce que soutenir ay na oya lelote pona analyse wana na tikika ba extrait oyo pona kozongela ngo sima parce que oyo evandi singa na kiti lelo eza mingi mingi yango te mais na tiki bino bo sokola bo laver ba mémoire na kozonga po ya koloba ezali ba question wana ndenga na se posa ki
directement on a rezongeli kota la émission oyo ezalaki ya koyeba nini nde le kanaki papa lobika pesa ki force na ye nyonso pona mwana wana ye ya liboso pona nini eza sous pareilité parce que c'est pas pourquoi c'est pas l'impression que nous avons aujourd'hui. Pourquoi aujourd'hui on a l'impression que papa n'est plus présent dans la vie de sa fille ou la fille dans la vie de son père? Est-ce que mon colomo toroye baka yango? Mais ce que nous voyons, c'est pas ce qui se raconte. Je pense encore si aujourd'hui Adoui aurait le temps ou l'occasion de recevoir papa, est-ce que papa va tenir le même propos ou il va changer? Parce que ce que on a comparé, on a propos, qui pas Franck Stemai ou pas il y a, je crois entre Franck Stemai et Lokamba. Il y avait deux personnes. Naroya, na mélange wana, ce que papa disait il y a de cela 3 ans passés, et ce que papa a dit l'année passée seulement. Où papa était en train de vanter Batumsusu, sans pour autant parler de sa fille. Wana na tiango entre parenthèses, et ça pour nous sabino muke que Naroya na analyse wana ya mubange pe ya musuni. Na tiango pembeni na zongi awa. Et là que vandi singa penza mingi mingi na plateau ya lelo ezali affaire ba bombo ba yebi ko jouer te likambo yo ekomi ko ampleur moko ya bien te. Je vous dis, j'ai reçu tellement de messages inbox pour un sujet oyo que ça me fait mal. Franchement, et ça la passe, et ça la mort. Oyebi, on est avec un talent, mais on perfectionne, on améliore, on apprend pour que tu puisses attendre la biso tina yango mona ka moto susu akobota mayebi oyemba. Mais pour ayeba musique, pour ayeba quand est-ce que va pesier passage à kota, koyemba na gamme, ndesengaka répétition. Et c'est sa connaissance, balobi à votre intelligence, ajoutez la connaissance. C'est ce que la Bible nous dit. À votre intelligence, ajoutez la connaissance. Bana oyo baye ko sala musala. En même temps, bazo apprendre pour perfectionner. Si na bango ezakaka parce que ba se retrouver na kati ya chaîne moko miroir, ba se retrouver na kati ya chaîne moko za na vitesse, ba se retrouver na kati ya chaîne moko oyo ba tu batala ngo de mauvais œil. Yango bango bazo subir pe cette injustice là liée à Mams, liée à la chaîne dont ils ont choisi pour faire leur premier pas. Ce que les gens tolèrent dans d'autres chaînes, bah, bêtises et tout ça là, ils ne veulent pas tolérer pour nos bonbons. Erreur moko ba misusu basalaka, erreur de débutant. O ba misusu basalaka na ba chaîne mususu, ezali d'accord, basala na bango ngo, mais na SB ekoko lekate. Je vous comprends. C'est une très grande chaîne. Il y a beaucoup ndimelo ko wanati. Mais il faut savoir une chose. Mutu moko ta botama yeba nyonso. Otika bana bakola. Et na kati amélioration na bango, ne voyez-vous pas que ça change? Voyez-vous pas que ça là est fort? Mais s'il faudrait à chaque fois leur rappeler, boyebi ko jouer te. Parce que moi je suis pas d'accord du fait de dire que banana ba yebo jouer te. Non, nga boyang banana biso ba yebo ko jouer. Pour preuve, ceux qui ba leki na SB, bazo benga mape na ba chaîne mususu. Pour ceux qui yeba ko jouer te. Naëla ok ça nini et pas il y a Jérémie. Naëla ok ça la nini et pas il y a décor. Naomi ok ne ça nini et pas il y a décor et ainsi de suite. C'est parce que balanda maka bayebi musala na bango yango bachaka bango wana. Je sais pas. Et comme il koma lokola to comme il ndima yango à force de tellement entendre ça, on commence à les regarder na misumoko ya bienté. Est-ce que vous comprenez? Madame Nalobi. Balobi, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais si tes oreilles entendent plus
Nzembo a bêtise. Oyemba bêtise sans yeba. Oyemba bêtise. Soki matoi na yo kaka songi yo kaka mabe ya mutu moko. Et ça la kebota mana mutema na yo haine contre mutu wana. Soki matoi na biso yo kaka ba bombo na bino ba yebi ko jouer te pendant que c'est faux, c'est pas vrai. C'est comme ça que okokoma na tendance ya kotala ba bombo na ba préjugé na ba benga ngoni. Déjà na ba antécédent moko boy. Oui, il y a des choses déjà dans l'image. Comment on veut vous faire gober des histoires comme ça? Ça, ce n'est pas encourager nos bonbons. Ils ont sungate. To sunga ba na biso. Bazo sala musala malam. Bazo kende liboso. Botala lelo Michou a représenté Mams. Na remise ya trophée. Elle a fait ça dignement. Chef ou ça l'ango kitoko. Et bah na ba okene na fierté na biso partout et sika bazo kene ko sala musala. Mais même les abakou qui sont divisés par rapport à ce sujet. Mutu moko banda ko yemba, je crois que c'est Kofi Olomide qui disait que équipe no atezo pour changer équipe no ka yangwana. Ce n'est pas que moi j'encourage à ce que bana ba yebi ko jouer te nazo encourager. Je refuse ça. Na boyango ba âge ya bana o soko tali na ba manière de jouer ya batu mususu ya âge na bango ailleurs ba yebi ko jouer makasi nazo continuer ko expliquer bino que ya batu mususu bozo tala te parce que ba na ba chaîne moko ba tiaka bango pena kate et puis batu na bango bazo katangu te ndele ko lekelanga batu na bango bazo katangu te ba sala affiche moko to miniature moko ba lobela bana na bango moko pe bo vani bo bani lobela pe bana na bino soki bana biso ba yebi ko jouer te bon to ke na formule wana j'accepte alors mais si ko bana bino ba yebi ko jouer ba trophée na bango eza wapi ya mibale bana na bino ba yebi ko jouer wana obo bimisi ya ba jeune wana ba âge moko ba tranche d'âge moko na ba bombo na biso bozo tungisa mikolo ba zangisa bino kimia wana qu'est-ce qu'ils ont fait de si spécial? Oyo mokili mobimbezu et reposté bango to eyebi kolobela yango na moni pekate. Mais vous avez quand même le culot et le temps de vous mettre sur un plateau pour commencer à critiquer les enfants des autres. Et ça le quoi yo bana no sokoli bango te ba liete, mo ke si ke la bana ba voisin ke ba sokoli bango te ba lié si bango te. C'est quelle maladie ça? Et ça inconcevable. C'est très inconcevable. Bozwa bana na bino bolobela bango botika eloko bosala boyebaka ke babakuki nde foto zala soudé tozala bomoko tozala liloba moko eza campagne ya intoxication ezali campagne ya déstabilisation ya morale ya bana herba okota na jeu. Tu sais pourquoi l'homme blanc est souvent quand il veut accompagner son enfant na ski na sport et que équipe na bango fait bêta oyebi bisaka moi nini. Tu sais bien, abandi ko rappeler moi na makambo ya malamu yebi ko sala. Ako rappeler te ke batukuna baloba ki yebi ko jouer te. Les abakou le fait de trop entendre ça et ça dit que même biso babakou to komi partager par rapport nango. To komi diviser et les conséquences sont là. Abakou tika la ferme. Vision na eza moko. Que personne ne vienne nous embrouiller. Mouto embrouiller biso ta yebisa biso que bana na ba yebo jalobi mère. Je te dis le fait ya koloba o matu bazo loba wana. Ezo sala que certaines personnes commencent à y croire. Ba yebi que le fait ya ko pomper bongo ko lobela bango mabe bongo, certaines personnes vont commencer à le fait d'entendre ça tika na muto abando talango bongo et puis comme koma ya solo. Au moins pe ba yebi penate ko, d'ailleurs ko to mona kana na sala ka non. Encourager ses enfants. Na jeune âge na bango makambo bi misa ba sala ngo ndenge nini. Botala na no jeu ya na ya salina na awa. Tango biso to komisa ki awa batu musu ba yaki ba yekolo biso que oki ne ba ndiko déstabiliser.
Azaki to côté. Tellement ba monique aibo jouer. Et puis oyebi sanga ite que carrière ya Awa na Naël ya moko. C'est normal que Awa a la maîtrise ya outil par rapport à par exemple ya Naël, par rapport à Mutumusou parce que déjà ceux qui ont la recherche sur Awa, au comment que Awa a na danse classique, na théâtre classique, ça c'est moi trop. Mais tant où Awa wana jouera pas na bango azaka inaperçu. Mutamona kayete. Mutabeta li solo ya Awa te. Net inga qu'on a même pas le film, c'était quel film, en quelle année, où, comment et quand. Maintenant, on dit que meki moi ko pesa Awa, ko poster, ko féliciter. Vous avez vu leur campagne encore recommencé. On commençait sur Awa, disons que a quitté côté, a bien té. D'ailleurs, kutu bolobi kaza flouté, aza flou loko la biso nenge boloba ke tozalaka. Oh, donc vous vous reconnaissez maintenant là. Les distributeurs automatiques des flous, c'est là où ça fait mal. Tant que vous avez réagir, c'est bien noté que c'est pas normal. Et que ma cambozo salama on est qui to côté. Que ça juste té. Donc le fait que Moutouazan na kati est biso ka komi wana, ba défaut na yenyo so mo kilifo bi ma fois à la perfection. Non. Liboso tant que bandaka ezaka na mambo ba ka jouer té et bandaka ba on ka choko na maquillage ebele. Yaya tout ça clair. Ndenge to la bana basi boye bana basi na basi bazana ndenge na bango bazela. Mwana mwasi mususu alinga kozala soi-disant entre guillemets naturel. Mwana mwasi mususu alinga kazala libakisela ebele. Neti nga personnel nga nga beauté makasité na linga na zala plus ou moins naturel. Mais betele moins naturel nga moi retouche. Yango ko moi atia brillant lèvres nanga, na tia crayon nanga, na tia poudre, point barre. Le reste na tia nanga ngote. Non pas parce que nayebi ko sa maquillage na se sentaka à l'aise penza te na maquillage à makasi na kokala te na banga kango et puis ngai po na mona ke simba ngai te siko mususu petite sœur nanga zara makasi na maquillage mais yemo ka mutaye ko diminuer ko tout monde azaka ye maquillage pena deux fois zoatan azo petika mais ce n'est pas une laide fille, une très jolie fille. Mais ezaba baguna ba pinch na ye baguna ye yango wana ba sentiment na yango mwana mwasi muso alinga azala ka kitoko azala propre azala bien siko soki yo za na ngote na ce que azala propre za musale ça demande des moyens ko azala bien ko tenir na ligne na yo ko eza mbongo ko sa nango ba jeter yango ko mona ba obèse na poto ezala ka batu nini yo bazanga mbongo mingi mingi. Pour mon riche ya obèse za rapasi. Pour na ba solution nyonso. Soka bani ko ya munena ke ko futa mbongo, ami condition ami lesi, ba longo ba sali ba liposuction, ba sali ba abdominoplastie, tout ça là. Pour ça là, chicon. Oko mona maman ya 55 ans, otie na biso abundi. Otie na bana 25 ans abundi. Otie na bana 30 ans abunda. Zanga mbongo. Okubuka pour mona ya 30 ans soko tiena ya 55 ans oye ba reconnaître été alati même robe balati bango mibale mais babungulangani yaya sointai bo esenga mbongo esenga moyen esenga chicon mutako sa ota ebisa oke oninga ezana propriété ezala bino bolinga te mususu pa yoka possibilité ezate mususu pe possibilité ezate mususu amesana na bosoto manianu bosoto amesana mon ami Chico bon misu ba bongo donc ye salité na ngo domaine na ye kubuka ya na ngo vie na ye dérangeara yete po ngane la za beso na moni kubuka na kwa moka nzoto na ngana ko sala tuer longwa na lingaka nanu ngambo na apprécier nanu poso na ngata na otala ngo na zo apprécier ah c'est joli j'ai une jolie peau j'ai une belle peau avant que Mutumusou soit apprécié linga. Et moi je ne peux pas commencer à empêcher les autres à être propres parce que pour moi la propreté se résume na bendi chignon na lati lamba point barre té mususu propreté fa kenda asala makolo. Moi je connais un monsieur qui me faisait des avances. Ce monsieur là maman ana soin ko leka basi ebele ko sala ba jeu kututé
akendaka pédicure chaque samedi, asalaka manicure chaque samedi. Ou moins ezanga te, asalaka so on va prendre soin na yo koloba o PD toni. Ma PDT. C'est sa manière d'être. Ndenge na ya kozala eza bongo. Mais ça mibali muso kuta na bango, yerutu sera la télé culotte na sekuna et koko masoloti à l'aise et le ben ngo yelo. Mibali muso mona ba na kati taxi so tout so mulungeza. Ya nga linga worote. Mélange. Yango pe sunga na ngo biso. Okomona mususu culotte nezo ya solo zo ndima te. Ye moko ana à l'aise. Ala ti ngata pendant 2 semaines. Ya ba 1 mois pe baza. Sikoyo mutu wana po alataka dessous na ye pendant 1 mois akopekisa oyo achangera tout le jour na tongo na poko ke ninga changer mingi bongo c'est que ayebi kosala eloko mosusu ta part wana bakenda musala basalaka mbongo basoccupera na basi mais manière d'être na bango eza bongo bato mosusu balinga soin makasi baba maniaque na propreté et moi je trouve pas du mal dans ça. Yango eloko liboso e bandaka. O ba yinge akoza sa ba choko na bana ba nini na bon. E ki malé beti ekomi elongwe mishu kaka. Ekomi o ba bombo ba yebi ko tourner te. Bande ko na ngai. Biso pe to komi ko avalango. Même les abako commencent à accepter ça. Même les fans commencent à accepter ça. Bano basala nini. Et que je suis en train de performer ce que je suis en train de faire, mais c'est que batunanga imoko. Pour muto faut andi manga ko lekeza batunanga. Balinga suko ndi manga ite. Bango pe bakomi mettre bango en doute. Yo déjà mona wana mona na ya bien propre ya kitoko, voisin zo finga mona na ke mona bien te. Yo poko mondi bage mona bien te. Osala ngonde. Ndenge ni ko sa mamba ndingwana. Bande konanga. Je vous en supplie. Revenons revenons à notre amour, notre premier amour. Tolingaba na biso inconditionnellement. Tolingaba na biso inconditionnellement. Bazo sala niyo se singeli po baye barozwa esika. J'ai vu comment Michou est venu chez SB et la Michou d'aujourd'hui par rapport à scène. Et c'est seulement parce qu'on l'a encouragé. Topé ça fait Naël chance. Topé ça fait Misusu chance. Bana wana to moni ba ontango ba bandi. Babundi bitumba o bana o babundi bitumba oyo babundi yango sans débat bana o babundi bitumba oyo. Babomba ki biso tangu batu bazo pekisa batu ba ko jouer pa na bisote. Bano babomba kibiso. Et puis bobo sanate, ce sont nos produits maison. Quand on attaque le produit maison, c'est un grand risque et un vrai risque. Tant on va attaquer produit maison, ça va attaquer ndaku na bino. Il faut boyer baka stratégie ya zabolo nenga zalaka. Balobaka pona ko simba mutu malamu, ba simba kaina bana na ye. Oyebi ya dajwana. Bomoni maman moko uti ko sala naufrage awa na nzela ya Braza bana bazindi maman ko tika na bomo été amoni kaza aza sans défense amona que qu'est-ce que je veux faire azo imaginer vie na sans bana na été elle se dit que j'essaye d'abord de faire quelque chose a bosani kaibo na jete non tu la bino extrait na botalango akufiye bomo na photo na ina bana na yena bana bazindi, naufrage. Tant que bana bazindi, elle était restée en vie. Elle pouvait bien se sauver. Mais force ya moto, ya moisi, ya maman, ya parents, et ils n'allaient pas bananaï. Parce que on a un pilier solide pour nous. Ce qui n'a pas de comprendre, on peut bien. Il faut avoir donné naissance à un enfant. Il faut mobali moko azalaka wana accompagner bosangani bosali couple po bomona force ya bana bino ezanini place bana ba occupera na kati ya vie ba parents na bango ndete ya biso ndete ya yo ndete yanga bana wana babundi bitumba o ya 40-45 o ezalaki awa ya simba benda kanga bana wana babundaki on était bien chez nous
On vivait, on mangeait pleinement. Et on s'est contenté de ce que nous avions. Mais mon gouna y a sémé kaka, parole moko. Et ça a pris l'ampleur. À tiki venait. Nous faisons croire que Banabiso va jouer à bien. Et on commence à gober et à accepter ça. Bota la penza. N'a pas un exemple à Michou parce que je l'ai vu évoluer. Attendez, Katangwaya Kazara a un film bongote. À Loba Yango. Qu'elle n'arrivait pas à tourner dans un film au théâtre. Bon, mon a amélioration na ndenge kenda kiti tondima ki ti lelo bango ba sepela na yi alongwe pa na biso ba sepeli na. Qu'est-ce que vous croyez? Bana o bo mona bolo ba ba jouer to na to tika bango kaka. Boko mona nde ba welela bango. Ale yaka na teva loba lelo que non na longwe. Alors comme super star. Alors comme super actrice. Ça ne l'oubliez pas. Nazozong sepena baba to zonga bana o ba bomba ki biso na tanga bitumba ko bomba ya sens eza langage moko lo ba manaki ngelo ba bundi na biso bitumba zala ki na biso ba combla ki ba vide. Ce sont nos produits maison. Même notre maman quand elle a quitté la maison pour le boulot botali ko tunenge papa alobi kuna. Combien il a sémé, combien il a donné, combien il a fait. Pour appeler ça forme à Zanangolelo. Siko boye bisanga penda. Bino siko bombo boya mamboana. Bon dimi pe bandi ko inculquer biso yango ninge ko maneti moi normal. Syndicat pe afinga maratanga za pa bisote. Afingama o ayebité d'ailleurs ayebité badinko le baba français car ba yebe o sala té tout ça là les lois comme super actrice pas na bango numéro 1 ya bana na bango ayena siba makoma numéro 1 ya bana bango azaba trophée bana bango bazaba trophée numéro 1 pas na bango au royaume des aveugles les borgnes sont rois kuna nda ke salam na lobi même mam sa biso tanga utaka nda kutanga yi ba forjaki va forger à télémiti, à komi, à koma, au business to monaka. Tant à l'oba que papa Bodoya formateur naï. Vous êtes déjà posé la question qu'elle a été formée, qu'elle avait aussi des failles. Et les gens qui étaient à côté de lui, on l'a accepté pour n'avoir pas payé, puis il faut comment. Pourquoi na tour yabana tout le monde veut qu'il soit déjà le top des top qui savent tout faire. Comment mutako ya na classe ayebi da nyonso yo tangela nini kasi? Soko ya na classe ayebi da nyonso. Obima les premiers ko leka prof. Oye siko sani. Laissez ces enfants sortir leur savoir. Ba obimisa kitoko. Tu baro tailler bango ti ba pesa forme ya kitoko ko leka lisusu ke otozo mona. Mais moi jusque là je suis pas déçu d'eux. Je suis très contente de ce qu'ils donnent. Leur rendu me rend très heureuse. Alors, vous changez manière de faire wana. Vous changez et ça les lina et l'obéli wana. Parce qu'à chaque fois que vous allez là-bas, ça là. Ah, vraiment. Baba qui va y jouer. Comment ça? Comment ça? Voilà pourquoi de belles histoires, beaucoup qui est à la tête. Munguna longi biso. Munguna semé doute na katina biso. Et le doute, hein, et ça diable. Diable ya mone attends un couple so bozo douter on a douter manque de confiance des koufi. C'est ce que le diable a pu s'aimer. Nabi sarabino que so bozo bunda na mungu na morobo il faut na 15 minutes 15 fois na vitesse kolekai tango ya zo ya de bida ke eloko beto eza puna oyo tango aloba osuka na maloba te suka na effet maloba wana ninge apporter. Parce que le diable est très rusé. C'est par la parole que le monde a été créé. C'est par la parole que l'homme a été créé par la parole. Bah, pessier souffle, à télé. Oui, bah, efficacité à l'iloba. Ce qu'on zui, au tiki mato, il n'a pas n'importe qui. Au retour n'angoul. Vous dites que t'es pas ma casse. Tolinki dans le bango bon. Koyo kana be makambo koyo kati ofandi penozo ko muta wa peso kana mo lande kaka
désabonnez-vous, quittez ces milieux-là. Mutusuka so babongo fo longwa wana. Parce que ko semer doute na kati na cette doute là. Et qu'on détruit Marambebeli. Et le diable sait comment il fait. Comment il fait pour s'immiscer au milieu de gens pour y détruire. Ce qu'il y a directement à Kokiote, à Okota na kati ya bana na yo. Abani ko ba déstabiliser à partir ya bana. Aibi ko fuka misa pour na moi. Quand je suivais ma phrase quand j'ai vu le diable attaquer ma maison par mon enfant, dès que je comprendre tant on a moni nazo vana nanda ko moko moi si moko kenanga la justice et comme il mata kita a déstabiliser ngai da mwana ya degré moko ndimate allo bana tongo lo bana midi que n'est pas batouage nazo biso pendant ce temps moi nazo sala urine ya ba pu moi na ngazo bima ba pu so azo subabo. Il fallait toucher l'enfant. Et tellement très dans un esprit, mon gars, moi, ça n'a bien allé le ligne, c'est pélaté, au ligne en gâté. Si quoi tellement qu'on a comment qu'il a faiblesse, mon gars, non, t'as la moine, Nathalie moine n'a commis, n'a comme tu est-ce que moi n'a doute et va dans la catina, moi n'a comme bonga, qu'est-ce qu'il y a? À mon que non, moi si on résisté caca, à Tchanga na désordre, moi je vous dis inexplicable, inexplicable jusqu'à aujourd'hui. Et je ne pourrai jamais, alors jamais, jamais oublier, jamais na ko bosana. Maman moi na motion na lekisanga. Maman ayebi maman na oloba. Maman internationale. Cette dame m'a torturé comme jamais quelqu'un m'avait torturé. Avec un enfant alité, azo pisser ma souba, azo tambolate. Azo pissé ma pu, azo tambolate ma kabobo. Le monde s'était écoulé. Je me suis retrouvée devant un juge en train de pleurer. Je dis non madame. Na bimi si ba document na l'accès tal, je viens de l'hôpital papa. Chef na bango bengali, cette dame pleure pourquoi? Va expliquer. Allez là, tant na bani ko bimi c'est là ba photo na bani na leli. Na ba na roya na témoignage. On m'avait déstabilisé. Le diable, pendant qui déjà 2 pas en avance, Nicolas Nangaï, Nathalie, Nabutu, Nabeleli, Nzambe, Nzambe, Nazo Koufa. Nzambe boit tout nango et zo sala naufrage. Où es-tu, Seigneur? Je suis en train de me noyer. Seigneur, je suis en train de me noyer là. Tu me regardes comme je m'écroule, Seigneur. Na bête dépression. Je vous en supplie. Revenons plutôt. Revenons à notre amour, notre premier amour. Tolingaba na biso inconditionnellement. Tolingaba na biso inconditionnellement. Bazo sala niyo se singeli po baye barozwa esika. J'ai vu comment Michou est venu chez SB. Et la Michou d'aujourd'hui, par rapport à Yassine, et c'est seulement parce qu'on l'a encouragé. Topé ça fait Naël chance. Topé ça fait Michou sous chance. Banawana, to moni ba ontango ba bandi. Babundi bitumba o bana o, babundi bitumba oyo, babundi yango. Sans débat, bana o babundi bitumba oyo. Ba bomba ki biso tangu batu bazo pekisa batu ba ko jouer pas na biso te. Bano ba bomba ki biso. Et puis bobo sanate, ce sont nos produits maison. Quand on attaque le produit maison, c'est un grand risque et un vrai risque. Tango bazo attaquer produit maison, ça bazo attaquer ndaku na bino. Il faut boyer ba stratégie ya zabolo nenga zalaka. Balobaka pona ko simba mutu malamu ba simba kaina bana nae oyebi ya dajwana bomoni mama moko uti ko sala naufrage awa na nzela ya Braza bana bazindi mama ko tika na bomo été amoni kaza aza sans défense amona que qu'est-ce que je veux faire azo imaginer vie nae sans bana na été
te dit que j'essaye d'abord de faire quelque chose. A Bossani, Kaibo Najete. Non, tu l'as bien extrait là. Otalang. A Koufiye, bon, mon photo, na yena bana, bazindi, naufrage. Tant que bana bazindi, elle était restée en vie. Elle pouvait bien se sauver. Mais, force, il y a moto, il y a moisi, il y a maman, il y a parents. Et ils n'allaient pas bananaï. Parce que on a un pilier solide pour nous. Ceux qui n'ont pas de comprendre, on peut bien. Il faut avoir donné naissance à un enfant. Il faut mobali moko za la kawana accompagner au sangani bossa di couple. Pour bon la force ya bana bino ezanini. Place au bana ba occupera na katia via ba parents na bango. Ndete ya biso. Ndete ya yo, ndete yanga. Bana wana babundi bitumba o ya 40-45 o ezalaki awa ya simba benda kanga. Bana wana babundaki. On était bien chez nous. On vivait, on mangeait pleinement. Et on s'est contenté de ce que nous avions. Mais mon gouna y a semé kaka, parole moko. Et ça a pris l'ampleur. À Tiki venait. Nous faisons croire que Banabiso va jouer à bien. Et on commence à gober et à accepter ça. Bota la penza. N'a pas ça un exemple à Michou parce que je l'ai vu évoluer. Attends, katangwa ya kazara anoko ka film bongote. Aloba yango. Qu'elle n'arrivait pas à tourner dans un film ou à théâtre. Bon, mon a amélioration na ndenge kenda kiti tondima ki eti lelo bango ba sepela na ye alongo pa na biso ba sepeli na. Qu'est-ce que vous croyez? Bana o bo mona bolo ba bi jouer to na to tika bango kaka. Boko mona nde ba welela bango. Ale ya kana teva lo ba lelo que non na longwe. Alors comme super star. Alors comme super actrice. Ça ne l'oubliez pas. Nazo zonga sepena baba to zonga. Bana o ba bomba ki biso na tanga bitumba. Ko bomba ya sens et là langage mokelo ba manaki. Ngelo ba bundi na biso bitumba zala ki na biso ba combla ki ba vide. Ce sont nos produits maison. Même notre maman, quand elle a quitté la maison pour le boulot, botali ko tunenge papa alobi kuna. Combien il a sémé, combien il a donné, combien il a fait. Pour appeler ça forme à Zanangolelo. Siko boye bisanga penda. Bino siko bombo boya mamboana. Bon dimi pe bandi ko inculquer biso yango dinge comme neti moi normal. Syndicat pe finga marata ngazara pa bisote. Afingama fingama o ayebité d'ailleurs ayebité badinko le baba français car ba yebe o sala te tout ça là les lois comme super actrice pas na bango numéro 1 ya bana na bango ayena siba ma comme numéro 1 ya bana na bango azaba trophée bana bango bazaba trophée numéro 1 pas na bango au royaume des aveugles les borgnes sont rois kunanda ke salam na lobi même mam sta biso tanga utaka ndako yi ba forjaki va forger à télémiti, à komi, à koma, au business to monaka. Tant que papa Bodola formateur naï. Vous êtes déjà posé la question qu'elle a été formée, qu'elle avait aussi des failles. Et les gens qui étaient à côté de lui, on l'a accepté pour n'a pas payer pifo comment non? Pourquoi na tour yabana oyo? Tout le monde veut qu'il soit déjà le top des top qui savent tout faire. Comment mon tero y a na classe à ebidani so yo tangela nini kasi? So ko y a na classe à ebidani so. Obima les premiers collègues prof. Oui, c'est ça. Laissez ces enfants sortir leur savoir. Ba obimisa kitoko. Tu ba tailler bango ti ba pe sa forme ya kitoko koleka lisusu ke otozo mona. Mais moi jusque là, je suis pas déçue d'eux. Je suis très contente de ce qu'ils donnent. Leur rendu me rend très heureuse. Alors, vous changez manière de faire wana. Vous changez et ça les lignes et l'obéli wana. Parce qu'à chaque fois que vous allez là-bas, ça là. Ah, vraiment. Baba qui va y jouer. Comment ça? Comment ça? Voilà pourquoi des belles histoires, beaucoup qui étaient là. Munguna longi biso. Munguna semé doute na katina biso. Et le doute, hein?
eza diable ya mon ata na couple so bozo douter on douter manque de confiance nde kufi. C'est ce que le diable a pu s'aimer. Nabi sarabino que so bozo bundana mungu na morobo il faut na 15 minutes 15 fois na vitesse kolekai. Tant ya zo ya dewe bidake eloko ba beto eza pona oyo. Tant aloba kosuka na maloba te suka na effet maloba wana ninga apporter. Parce que le diable est très rusé. C'est par la parole que le monde a été créé. C'est par la parole que l'homme a été créé par la parole. Ba pesi souffle à télém. Oui, ba efficacité à l'iloba. Ce qu'on zui, ou tiki mato, il n'a pas n'importe qui. Au retour n'angoul. Ou l'inko tepa makasi. To linki na lobango bon. Koyoka na makambo koyoka te. Ofani penozo ko muta wa peso kana mo lande kaka. Désabonnez-vous. Quittez ce milieu là. Mutu soka so babongo fo longwa wana. Parce que ko semer doute na kati na cette doute là. Et qu'on détruit makambo beli. Et le diable sait comment il fait. Comment il fait pour s'immiscer au milieu de gens. Pour le détruire. Ce qu'il y a directement à Kokiote, à Okota na kati ya bana na yo. Abandi ko ba déstabiliser à partir ya bana. Aibi ko fuka misao pour na mwana. Quand je suivais ma phrase on a bandon di mangote. Quand j'ai vu le diable attaquer ma maison par mon enfant. Dès ko comprendre. Tant on a moni nazo vana nanda ko moko boy mwasi moko ken nga la justice et comme il mata kita a déstabiliser ngai dame wana ya degré moko ndimate allo bana tongo allo bana midi akene pa batu nazo biso pendant ce temps moi nazo sala urine ya ba pu moi na nga zo bima ba pu so azo sou babo. Il fallait toucher l'enfant. Et tellement très dans un esprit, mon émotion a bien allé le ligne, c'est pelaté, au ligne en gâté. Si tellement qu'on a comme une faiblesse, mon non t'as la moine, n'as-tu dit moi n'a commis, n'a commis comme tu n'as est-ce que moi n'a doute et va dans la catina, moi n'a bonga, qu'est-ce qu'il y a? À Monique non, moi si on résister caca, à Tchanga na désordre, moi je vous dis inexplicable, jusqu'à aujourd'hui. Et je ne pourrai jamais, alors jamais oublier. Jamais na ko bosana. Maman moi na moi si on a lekisanga. Maman ayebi maman na oloba. Maman internationale. Cette dame m'a torturé comme jamais quelqu'un m'avait torturé. Avec un enfant alité. Azo pisser ma souba. Azo tamboulaté. Azo pissé ma pu, azo tambolaté ma kamobo. Le moment de s'était écoulé, je me suis retrouvée devant un juge en train de pleurer. Je dis non madame, na bimi si ba document na l'accès tal, je viens de l'hôpital papa. Chef na bango bengalbi, cette dame pleure pourquoi? Va expliquer. Allez là, tant na bani ko bimi c'est là ba photo na bani na leli. Na ba na roya na témoignage. On m'avait déstabilisé. Le diable, pendant ce qui déjà 2 pas en avance, Nicolas Nangaï, Nathalie, Nabutu, Nabeleli, Nzambe, Nzambe, Nazo Koufa. Nzambe boit tout nango, et zo sala naufrage. Où es-tu, Seigneur? Je suis en train de me noyer. Seigneur, je suis en train de me noyer là. Tu me regardes comme je m'écroule, Seigneur. Na bêta dépression. Nabi histoire o na kolobaka yango ata na komi multimilliardaire na obetera di solo ya damo yeba ke na obosa na kaote loba lola ezala rapolele mutazala raté atika kaka acha aboya ko cha couverture likola mitu na biso po atika to ke ne obeta akokoko atika lola polele ata na ina midi ata na ina poko otika ngo polele pona beta akokoko. Ce qui est là, va mettre la langue encore que font maman. Les lois sont bons, mon anga sous. Moi, bon. Au moment où ma boue dit mon a comment na ho. Zarangate stress.
le diable avait pris de l'avance. Ayeba ndene au simbangai. Tant qu'on a comprendre la télé de bomoni muta comme ozonga moto. C'était signé ma mort. C'était entre moi et l'enfant, moi qu'il fallait là et bembe. Et voilà pourquoi je bénis Dieu pour son amour, pour sa grâce et pour sa bonté infinie. Donc, on a évité l'oni ko kabulanga na nzambe, na évité l'oni ko bangisanga mbongo ya montagne nini et ko longolanga iko ndimo. To miracle nini mutu fa sa elanga. Pona ndima que résurrection ya mwana nanga ko lamuka na ye na kufa. Qui peut faire autre chose? Si c'est pas Dieu, qui peut faire ça? Ko longo na dépression, état de dépression mo komsu na sa la binongo. Na bani déjà ba story time na ngai. On va partir, si pas ce soir, demain. Regarde. Ce qui Lionel Oza d'accord, nanga tchelanga imwa ndambu ya story time awa. Po bato bazela yango to senga bango ba zoom. Tchelanga mwa ndambu ya story time. Et si ka pena c'est bango, qu'est-ce que moi je suis venu chercher dans story time? J'ai plein de story time que je vais faire. Tchelanga ngo epito zonga. On a ba ko clôturer. Likambo ndeni ba simba ka ba parents à partir ya banana bango. Ma mère est de l'Est. Elle a quitté l'Est pour Kinshasa. Accueillie par une famille d'accueil. Et là, elle a vécu sans pour autant voir les traces de ses parents restés à l'Est. Elle est arrivée. À l'époque, il n'y avait pas assez de moyens pour communiquer. Donc, elle était obligée de vivre dans la famille d'accueil. Elle a grandi carrément dans cette famille jusqu'à ce qu'elle rencontre mon père. En rencontrant mon père, ils se sont mis ensemble. Ils ont eu notre aîné, ma famille que j'aime beaucoup. Mon grand frère, Bill, qui est aujourd'hui médecin. Il y a eu un autre entre moi et Bill qui est mort si jeune enfant. Et après ça, c'était moi. C'est avec le temps qu'on était en train de grandir, je me suis posé la question de savoir, mais j'ai demandé à un oncle, tonton Kendo, que je salue, papa, est-ce que vous pouvez me parler de la famille de ma maman? Parce que jusque-là, on ne parle que de vous. Et cet oncle me dira, si le jour où tu auras le temps, viens me chercher, je vais te raconter l'histoire. C'est comme ça que je suis partie voir cet oncle. Vous savez que sans connaître la famille de son père ou de sa mère, ou encore ne connaître qu'une partie de la famille de ses deux parents, tu perds des repères aussi. Ça ronge, ça fait mal. Et c'est comme ça que je suis partie voir cet oncle à mon père, ce frère à mon père, qui m'a raconté ce que je vous dis aujourd'hui, que votre maman est de l'Est, exactement. Après la mort de papa, la famille de notre papa nous avait mis dehors. Donc on s'est battu sérieusement pour finir nos études. On s'est battu sérieusement pour avoir la femme que vous voyez devant vous. On a fait d'église en église parce qu'on était en train de chanter, prier. Et des fois, on vivait avec ça. Et pendant ce moment de douleur et de peine, on se disait, mais pourquoi notre maman ne nous avait pas montré sa famille? Si vous tombez sur cette vidéo, aidez-moi à retrouver peut-être la famille de ma mère. Donc, vous allez béler au landa story time, au landa moi extrait wana. Mais c'est pour vous dire que si vous voyez ces gens, n'est pas assez fatigués d'insulter ses enfants, d'insulter nos bonbons, ne critiquer que Yabiso.
bopesa bango feu verte, boyoka bango te, botikela bango place na mitema pe matoi na bino te, pour que bako déstabiliser bino te, pour que bako mema bino bosala ba jugement ya mabete, to ko zanga kopesa ba na biso chance. Nos enfants s'améliorent du jour au lendemain, ils le font tellement bien. On est fiers d'eux. On est vraiment fiers. Il y a plusieurs personnes qui sont très fiers d'eux. Et moi, je pense que chaque jour, bah, quoi améliorer. Tout le jour, bah, ça, il y a plus. Et à nous aussi, de leur donner cette chance, de leur rappeler combien on les aime, de leur rappeler combien ils doivent mieux faire chaque jour, se battre. Et de leur côté, moi, je leur demanderai, bah bonbon, que le critique ne vous fatigue pas. Critiquez les misabinotés. Au moins, il va finir bino. Et puis, sabino makasi ya koyeba ko bundali susu pour prouver à ces gens au ba loba et à l'okuta. Meilleure manière ya ko prouver, meilleure manière ya ko prouver mutu o ya so finga yo. Meilleure manière ya ko kangisa mutu azo dénigrer yo munoko. Et ça le travail. Continuez à faire votre travail. Mutu de la chute na yo. Kopé cette occasion mon ondengo l'élite. Là qui sait combien tu es forte, combien tu es capable de faire mieux, combien tu es capable de donner le meilleur donner le meilleur de toi. Et tika ba trophée sopan. Pour yango, ils ont là que ça distinction na bino. Et déjà le fait que bon ba beta lisolo na bino, c'est déjà beaucoup. Pour vous avez nanda ko ba yeba ki bino te beta lisolo na bino te. C'est parce que vous piquez quelque part. Bon, on est pili mo soit quelque part. Il y a un ça là que bon benda penda attention à battre bébé pour babé ta ramasser na bino, ou ta vendre les bino pe na plateau, bo babé ta kali solo na bino par exemple. C'est beaucoup. Sinon on vous aime. Continuez à faire bien le travail, c'est ce qui est l'essentiel. Pour na ba changement ni so tozo mona lelo. Tout le monde n'a pas gagné à fingami pona ayebi koloba kaza neutre lelo. C'est quelque chose de très bien. Na charisme to yebela ki yango, il était temps que ça arrive. Il était vraiment temps. Et je crois que place bato bazalaka. Ba quoi que zalaka ka so boyo kanité bozo katango ya ko pemisa mwa ndambo sans pour autant ko bebana, sans pour autant ba pique, sans pour autant quoi que ce soit. Après bo 8 ans ya ko solola. Lokola mikolo ne bazalaka. Tout le monde a des problèmes. Partout, on a toujours rencontré des problèmes. Mais tous on a des problèmes pour éviter à ce que je l'espère pour tout le monde. Pour na nini les commissions mutalobi kaza neutre. Mais n'est-ce pas que c'est ce que nous cherchons? Oh, ça a tendance, ça a tendance. Tout ce qui est na neutralité, bon outil ko koma et ko panzana partout. Et ko zala no basali mutu. Reproche ou encore basalier critique moko eza normal basala yango bien ezala teke ba critique moko ezali na ba insulte na kati non tozo kende na niveau ya kokoma que il faut to fana na plateau to beti lisolo ya mutu to critiquer normalement sans pour autant mêler des insultes ou le dénigrement non ce que ça bien on te dit que ça ce n'est pas bien mais ngana zo kamo que so mutu alobi na kaza neutre. Papa a la neutralité et comme il y a fingaï. Il vous a la neutralité comme il y a fingaï. On peut ça tendance par la mort parce que vous lui avez carrément donné une couleur. Maintenant il vous a bandagi na bandelier ko le bela kazaki neutre. Vous supportez la neutralité te poani. Papa a l'impé. Azan neutre. Vous supportez la neutralité. Ça nanango. On avance vers là. Voyez que rien n'est statique. Ça tourne. La vie au bomo na retournaka et tambolaka et kendaka. Ce qui tosa les logo mo boyebaka ko kanisa lobby. Boyeba ko bongisa lobby parce que ce que demain nous réserve toyebi yangote. C'est très compliqué l'avenir. L'avenir est incertain. Et ça domaine est nzambe. Même ce qui peut m'arriver de bon. Nako comme un milliardaire na 10 minutes. Vie nanga ko changer na rencontre moko. Les lobenga pauvre nati mais na ko bimananga ka ana musa na kuta ina mutuka mo bala msepe ngai tutanga
Mais tout a été. Mais madame, qu'est-ce qu'il y a? Au bandeau soit non, papa, pardonnez-moi, pardonnez-moi, papa. Ah non, mais tu es poli, hein? Ah d'accord. Vous faites quoi dans la vie, maman? C'est fini. Oh, je suis le petit frère à Félix Antoine Tshisekedi, le président de la République. Ta vie dans un échange. Vie dans un bon moment. Voilà pourquoi j'ai toujours dit, ayons de réserve, dites des choses bien, sans trop heurter les autres. To ebake. Batouné ba comment comprendre le copo. Mingi ba comment neutre. Artiste, je parle des artistes. Il faut qu'on neutre parce que ba monique ba appartenance mon sous et bénéficier dans l'autre. Excusez-moi. Et belé ba monique ba appartenance mon sous ba bénéficier dans l'autre. Et comme mi kakata, comme kilo, comme mi passe. Alors pour ceux, votre Jamaël, et tout Sabino était en comme neutre. Parce que manière de faire Nabino Moutezoti n'a pas été bébé comme pas c'est la peine aux ala neutre. Pourquoi vous aurez tout la cage? Pendant que tu es dans la cage, vous pouvez s'en ko liate. Nandeni. Nazo se retrouver pour nanine. C'est bizarre. Nzamba sunga biso. Asunga mabota na biso. Abattre la biso. Tondi ma neutralité à comédien. C'est très important. Même entre eux, ils se parlent. Je ne joue pas na eux. Na pesi maïle, na tien zoto maïle pe mo limo pa na eux. Même mon la trophée, on se retrouver. Mon colo ya boye, on se retrouver. Donc mon colo que je suis, na zu tango nanga, na zu nzoto nanga mo limo pe makanisi nanga na tia ngona service na eux. To comme une minute, moko boyo sentir ko bayenga. Pour des raisons que je ne sais pas. Ou parce que tu m'as vu aller tourner avec une personne où yo solisarate. Mais nga na ka moi aide-moi à détester les ana mokilo yo. Moi ça me dépasse. Nga ne nazala bon. Pona ina moto. Il faut baya oyebisa nga ite. Boyebisi nga na yoki. Je veux maintenant voir ce que vous m'aviez dit et le comportement qui va afficher face à moi. Soki na moni yango. Komi tumisate. Nako rappeler ni que yebisa inga. Na osala effort te, je me retire. Na longo ndi na existate. Pour effacer les tableaux pénés dans le domaine nanga. Na yate. Ne yo za nango ebele. Nengo yo bonga trop. Nenge yo. Ne go bonga ekomela ki yo. Ndepe ekomelanga. Nenge yo zwaki. Je sais pas la manière ni. Et ce qui n'a qu'ici, ce qui n'a normal, yonde muto yeba. Menga. Biso to ko bonga kaka boye. To bonga na Yesu. Nyon soto ziongo pona Yesu, to zongo pona Yesu. Et rien ne va changer cela. Yo sikoyo, okomo bayenga. Osali si ba trophée bien ngate. Na comment sentir ba kuba ya mike. Mais moi si je dois me préparer pour partir, de yo lingaka, bino bo lingaka, oto sala mutu moko banko, makamu mabe, yandi makayo. Po yo nzambe na ye. Donc amela ka mabe na yo to sala ka ye, po yo za dangereux. Yo faut bandi makayo. Attends à 1 milliard. Je m'en vais. Je m'en fous du reste. Ngoko bano sala nga bankote, na fanda na tala ko na mela ko na liaka, ko na mina, ko na fufu. Po yo za nani. Donc yo toi tu as le droit de me blesser, de me faire de bêtises, de me dire de bêtises, de me rabaisser même au milieu de gens, ngana ce qui ngana luka défense n'a même pas en voulant répliquer, mais na luka survie na ngai na ndenge moko boy. Yo komi singa mutu mabe. Ozui batu ko bando finganga. Mboka ngo ya bino kati. Mokile ngo ka bino nde nzambe $100 pour côté la poche à mutu. Yo nde faut payer so payer te fa kufa. Selon vous, il y a une justice. Il faut appeler mon panga na kata. Ata otindi 7000 personnes ba ina moto.
Bah changer destin n'a été. Bah longo l'étoile n'a été. Ce que Dieu avait prévu pour cette personne, il l'aura ou elle l'aura exactement. Ce que Dieu avait prévu pour toi, bah longo langote. Bah ko retardant, bah longo langote. Au côté de 70 personnes, bah inanga. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais rien ne te dit que parmi les 70 personnes, moi quoi kangi bénédiction na kati. Dieu est capable d'utiliser d'autres chemins, d'autres personnes, na 1000 manières pour nakaka accomplir destin nanga ya bénédiction à proprement. Ce qui yoza qui bénédiction nanga. Likolo keto na motema mabe ya inutile. On s'est décidé au kanisi qu'il faut zongo kangayango. Je te dis et je te rappelle que Yuda si pas tekara Yesu, croyant que ateki po baboma et po alongola ye na mission na. Est-ce que vous comprenez? Au comité na matasus. Judas likolo ya zuwa nda teka Yesu. Yuda sinakotala mwana nzambe. Tout ce qui tournait tout autour de Jésus-Christ comme gloire, comme miracle, comme ampleur. Ouais, Yesu masi ya banda ko sala na kati ya Yerusalem, pe na kati ya ba Samarie, te pe bamboka pene pene. Rien que ça qui moko ya ba oyo ba benda ki pene pene po za la 12 apôtres. Yesu kwa kanisa ki ke tango akei po ateka Yesu. Na kopo wana fala zo mbongo. Na pesa mbote na ba Yuda sinyo, se fo bozalaka. Akanisa ki sikoke ndenge ya oteka Yesu. C'est que mission ya Yesu est sili. Donc pour lui, le jour où on avait arrêté Jésus, c'était pour aller le pendre directement. Or que tanguna ne koka kite, lo batanguna ne kokite. Monguna na ngai moyini na ngai lo batanguna ne kokite. Parce que quand le moment de Dieu sonnera, na kokufa, enseveli. Et le 3e jour, je veux ressusciter. 2e jour, ma belle ningan. 3e jour, na seku. Parce que Dieu de foi laisse à ce que tu côtes à ce ta sépulcre. Nzamba arabongo. Il faut monguna kanisa kalongi yo. Ayinisi yo na batu. Alobi makamuna version na ye. Nous les victimes des histoires mal racontées où nous sommes toujours en train d'être accusés faussement. Yuda si asala bongo. Ajo ateki Yesu, akanisi kasuki si Yesu. Akanisi ke mission Yesu katani. Akanisi ke Yesu lekela Yesu maye na kati ya mission oyo abosani ke Yesu kutunde mutao kambe susu. Yuda za courageux. Abosani ka wana pembeni ya mwana nzambe. Que mwana nzambe yebi déjà baboule na ye oyo azo sala wana. Mwana nzambe déjà yeba kiango. Abosana kiango. Et c'est comme ça que ajo ateki a chaye Yesu pour que si là mabosana ki que mutabanda comme histoire atalia seki abino. Ça c'était prévu. Même moi Dieu, je savais qu'il fallait que tu sois là. Et puis aussi il fallait que et puis Yuda akandenge. Pourtant ba fandaka bazolia abi moko na bino ko trahir nga. Nga so nazaki Yuda sinanga ba mona mi lobelake. Ah, do jo aye baradama ambeya na venir. Pour ce qu'a beti déjà Pierre main libre que ninge zaboye mutu moko afani na bino à côté kanga c'est que ana ma misumine c'est que mona ka makambo biso to mona raté donc fona keba il faut pas na teka parce que là musu pas mona dane ninga na okete kai nyonso e comme la biso ka prévu na ma calcul nzambe et ana ba place musu fozala pour un moment ba musu fozala longwe ba musu faut pas ozala ba place musu ozala otika di libela et c'est comme ça la vie là musu oyo zo sala wana contre motema mabe na yo wana contre nga. Et on a pour mes mangai na destiné moro boenza me muta prévoyaki. Voilà comment j'ai béni Dieu. Merci Seigneur de marcher sur mes pas. Ya on mo so moni batu ba yina yo. Koloni maimate. Mi lobela que ezali plan ya nzambe pour t'emmener à la destination. Pour t'emmener dans le lieu où Dieu veut t'emmener pour te bénir. Nzamba bon. Il peut placer mais ababi Bible lobby hein. Il donnera, il tient le cœur de roi entre ses mains. Ndeba maman Denise bazabu, nzambe ne mwa bongo na bongo, mukomusa ko ningisa motema ne boy kanisinga. Esalinga bola mama kasi. Ako ningisa motema fachi beton amoninga.
ako ningisa motema ya prêtre moko boy a changé un peu makamnanga. Oui, ce n'est pas un humain. Mais si monta mokinda memi o tiake tika yo. Lobi oloba. Ngama na lakisa ka prêtre wana. Ngama na tuta ntaka na nani oyo. Tika nzambe na pesa o ba prêtre. Tika nzambe na brancho na bato solo. Yango zo mona bate belé lelo ba komo changer. Po mutu. O tika la ka mutu. Mutu aza nzambe te. L'homme restera l'homme. Mususu pa ko kangama na yo po amoni succès. Même le succès est à la tête, c'est la quand même moninga na. Mutu so ko kanga manoka pona intérêt moko boa na ngo pona yo. Mais là musu na sima na ngo abomako fort. Abomako grave. Et mukolo ezalate, eza compliqué. Eza pe na race ya batu mo bazala ndeni. Ya linga ye kanda zwaka, basusu bazwaka te. Soka kuta ina mutu moko aleki na mbongo. Abande boya ya alongo na orgueil ya mutamine te. Na supporter élévation moninga te. Soka moni moninga pene na ya pambwami motema ne baby. Ye il faut ye kaka le kaka. Ye kaka nda sala ka bien, ye kaka nda azwaka. Or que le panier circule. Le panier circule encore. Et c'est Dieu qui bénit. Mon comme si ça que je salue avec moi bana kuna na saluer bien. Tobana oué la rocha et les moments en ligne. C'est ça. Avec ce travail, j'ai compris une chose. Ça la vidéo nayo, sambela, chayango et laisse Dieu faire le reste. Ataba signaler. Ataba sali tout ce que le monde peut penser faire. Ce qui nous a malobé repé ça 50K aux oignons. Ce qui a le repé ça